c'est pas sorcier. Yeah? Il y a les c'est pas sorcier tout le monde est trop. Est-ce que c'est pas sorcier au bêta? Non, surtout déjà que non, c'est pas sorcier. Est-ce que Robert c'est que aux assurés tout le monde il boito era zalaki côté moko buna na frère na light music era que na opesa cours epande ko na o comprendre que no ba rumba oyo ya pesa kana kati ya disque wana yango de bêta. Ndeko na ete azali président na ye. Non, non, to ça que na ndenga polémique te amazaki il faut yosko lo ba bien que non Ibato tanga zalaki et pas ya président na ye Fabrigazi. Azo meke pe ko loba ozo le kaka na album ozo loba o sala mo ba challenge mo boye ba concert ba tozo ma banzembo na yo o esimbi non on prend eloko so po ba yeba eloko esimbi ko ba bongo te atangela yo yango ndo sala force ya artiste atangela yo ba mission baza kuna o ba komi kolala na ba ketch na bango pola ona bana batu ba komi ko kemba taka ba mission ba komo sa ki na mona nga ba sta ba ndumba ba mission ba komo sa ki ndumba po ba lo $20 otaka essence na kati ya mutuka. Ça fait d'abord du mal comment on a que non mutuka le roi de la forêt balo ba ke vena biso aigle azana sima makambu o que non concerne biso beta mate c'est que au monde oyo to sala oyo ce ka otika mande febele ba komo qualifier PD soko to boy litoy PD soko kangi suki PD. Sheraton TV, la chaîne d'excellence. Na yebi boko tuna na lamba kabianini bazoruba na yebi kuramba te eloko na zolamba bino buye bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango dixième vie. Alors bandiko isa bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Sheraton TV. Bonjour, bonsoir na bandeko nyonso tout ba mesana kolanda biso na Sheraton TV. Moko ya ba chaîne oyo mesana ko pesa bino mamba malamu ba information oyo eza précis. Le belaka bino etali sport, musique, politique. Eza bongo moko ya bino bolinga makasi na kombo ya Kervin na kesa Casemiro de la presse. Mignon de la presse muta pesa bino mamba malamu. Wana pesi mbote bongo na mo docteur depuis Afrique du Sud, docteur Chirac Makanda. Yini mtapesa kabiso makambo longola ba jeune yimta longoli pena ba jeune ndinga ozala ba kulu na banane pesi biso misala na pesi sumbote bongo na cameraman patron noble yeso benye na 10h juste au mona pas aywana na bosanité nene la parisienne amba depuis kwa mikili ba fils back sa majesté na pesi mbote na masa na ngai mon ami de tous les temps de tous les jours Marquis amba azaka ratela yo système master na yi Casemiro de la presse à l'obé la rabino, à mémé la rabino, bato bino bolingaka. Dengue sali marabongo, sans oublier famille na kesa, famille mounene, famille kitoko. J'y reste na kesa, les réserves, y a parlé. Mon seigneur Nzambe a parlé. Bangone ingénieur Elvis na kesa, papa na Iraïm. C'est mas na kesa, maman na préganana, rifate. Pourquoi pas sentir na kesa? Ribé, lemba, petit na ngaya, zalaranga na tango nyoso tout. Nabi ke lelo sibo bibo ba Casemiro ozala na nani Casemiro wa memela biso nani Casemiro wa kopesela biso na nini lelo pena na Sheraton TV logo les chaîne ya malamu o bazwi ngai ndenge ba benga biki Kervin na kesa faut pousser makambo yeke ne mwa liboso yona bité na ozala motema okanga te na linga mingi ko benga mon esprit noble fongo la plateau ba bonné à Sheraton TV ba mona Isaac Elie bonjour. Ouais, bonjour, Casemiro de la Poste congolaise, les millions de garçons. Donc, et Mbote n'a pas abonné tout vraiment à la chaîne Oyo. Donc, je crois que nous avons plaisir les gars Koyambanga. Na remercie merci vraiment l'espace qui est vraiment les gars qui qui langa vraiment espace les gars au sala bémission. Na lobara que nous allés chez Petroma donc bana poto botu na nga Petroma ngo ezala wapi. So kitino na Kinshasa kaka so komi na victoire aux inora transport ya kimwenza yolo zo parce que biso to bana yolo né grandi na yolo donc okitino kaka na victoire aux transport ya kimwenza yolo zo juste grâce au liga église ya munene papa biso kizamina donc poussani mo muke au monde espace pétro mais on a na kimwenza donc so vraiment au fali na kati au fali libanda au fali na balabala donc les espaces kitoko. Et merci à Batutu Barozopé, Barou sur Hollande, les contre-maîtres, donc Ibrato, les biatiques de la rumba congolaise. Bon retour dans Katambo Cannabis. Merci beaucoup, Foma, parce que je suis dédié 4 fois na c'est pas sorcier. Baboua Kinga na générique qui donne un générique qui moko Baboua Kinga des fois et pas Bamassa na animateur. Na rumba ya boss na biso au Azali Banamboka.
aleki suna pe ye moko ibato aleki na kozwa charge ya kobokanga donc esalinga quand même bien et omoni ke no président ye depuis président ye nga na omona te parce que santé dérange nga et bato pe baleka comprendre que non mon look ezo changer par rapport que no santé na donner azabu na obela mais vu que no Casimiro abengi nga isinga contre maître yaka rapide actualité moko eza awa ya omoni ke na ye et merci beaucoup vraiment na bana ya wenge musique à maison mère et papa biso le roi de la forêt ceux qui le long na lati teni na biso te eza par rapport que non nazalaki na hôpital apo hôpital na kitia mbala moko donc ezabe par rapport ni omona pe gena tini kakola wambuye bani et kakola kwa mbrienga te tokokoma place wana kakola kwa mbrienga te et mbote na bana club de stade de Werason o naza porte parole kuna na club de stade de Werason na mono dile manzaka moi sinzambe CP ya mboka oyo garda Nigeria comme coach depuis de bana mabal na batia bité CPI modo de la loi de la forêt donc Élysée Bokota ce que porte-monnaie magique il est qui a battu Mitch qui va mille check peselanga mbote donc et pas ya mon colonel full mon colonel Toukin Kiki Ramani Kota Sata provoque Jésus mon papa merci beaucoup pour l'appel na yo et romona ikeno bakomo ko menacer ngai yo benga ki osinga mwana ngai soit le calme ngada na isa oida ke no sala no be fraction surtout mais ko violer ndeti pour se violer eza moi passe pour na défendre yo ya omoni tina lo ba vérité na télévision na lo ba vérité na ba YouTube boye batu bakangisa ngate par rapport ba yebi ke no mon colonel Kiki azawana vraiment ça t'a provoqué Jésus na pession mbote et mbote na ngana sœur na ngana Nadine Moulasi Western c'est quoi tante ya bana depuis Belgique na ko signaler ka bino ke no anniversaire moi na nga on tia na ba statut wana mona pembe wana beaucoup misaka wana et la semaine prochaine les mercredi le 10 novembre anniversaire moi nanga a ko 4 ans bébé Peter et nayebi ke no azana ba mère vraiment na ba sœur na bandeko belé na poto wana lokola Sarah la merveille na kati ya Bruxelles balobi ya star na kati ya Bruxelles Sarah la merveille na pesi mbote et na pesi mbote na Nisha Mayamba mama bana 5 na kati ya Paris merci beaucoup pour la rekomelanga et merci na Jida Masengo na grand marché ya teka ma papa soza besoin la ta li papa ola ta t-shirt mo be uta ba braza donc au monde vraiment Jida Masengo zawana et merci na maman Sifa donc beau s'abonner pe massivement na Invest TV Invest donc ils chaîne vraiment ya maman Sifa do Sifa Invest TV ya le bela justement so vous en a besoin okoma na mbongo belé comment stratégie ni okosala pour comment mbongo belé donc s'abonner vraiment la chaîne maman na biso Sifa Invest TV maman za la kati à Londres vraiment maman na peso mbote président Bill Ngolo donc na kati vraiment ya formidable de Werason na PCP mbote ale qui senga les champagnat de la bivon mon vieux et benbanyo que c'est la raison moté yo za président biso club de star ko banga na hoté soit déjà président moko ya Paris ba obimara po bako sara les rois de la forêt ko banga na hoté na PC vice président na biso na États-Unis Samim Poi na États-Unis vraiment ya zawana vice président na biso club de star de Werason car on est dans le bac no ba question za la rabino ba réponse za nga ya mwana mboka Isaac elle est contre-maître de la poste congolaise o ibato aleli albi et Isaac elle est contre-maître de la poste le pena Isaac Gola ndebo yebi geno aloba mingi Isaac elle na pesi mbote na Christelle bon qui les mamans sociales pourquoi pas Rosette Kanza Bénédicte Niala Abigail Niala ndina sala ngoka malamu yango bolinga nga makasi Isaac elle lelo vraiment avant to kieneno na ba maison mère nazo linga no to betana nu album na bino c'est pas sorcier yeah il y a les spécial c'est pas sorcier tout le monde yango rumeli trop est-ce que c'est pas sorcier ko beta non so tourner déjà que non c'est pas sorcier est-ce que beta c'est que aux assir tout le monde iboto era azalaki côté moko buna ba na frère na ye na light music era ke na opesa cours epande ko na ye o comprendre ke no ba rumba oyo ya pesa kana kati ya disque wana yango de beta ndeko na ye azali président na ye non to ça ke na ndenga polémique te amazaki il faut yosko lo ba bien ke no ibato tanga azalaki et pas ya président na ye Fabrigaz non maestro orchestre na eza Villanova light music non to solo na yo Fabrigaz maestro métinois orchestre nezali Villanova bilanga ba villageois eza kotonga na utaki masala ngai Jires o azali acoustique ayebi makambo yo masala ngai donc Materazi Gianni Materazi 6 étoiles akomela nga lobi to solo ki na yebi makambo na loba petit na ngai Bekam Lady Maître ayebi makambo na loba Tika ko diminuer batu Patrick Bekam c'est un patron ya ba chantier azana bato azo diriger il faut oser na moi minimum ya respect wana Isaac Elia ko benga mutu petit
ce n'est pas dit que non niveau naé. Mais oui, que non, Goga kuta boya mukulu la costa benga petit. Non, agoboya par rapport bon la PCP héritier watana be Goga vraiment la poule gamoto na tembe vieux. Merci beaucoup vraiment na ndenge to solaki na mona petit na la médor azalaki wana ndé to solaki do sala quand même bien na peso mboto. Ouais, la médor petit na ya pas donc voilà. Toké na tostoye masona biso parce que to beaucoup ça sujet la biso te to ko ta parler. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier bientôt Ezoya, c'est pas sorcier bientôt Ezoya. Et Bozela qui sur la premier album au Tosala na Luanda, boyoka kanze moloko Kanyaka. Kanyaka bomisa Jésus et tekisa Joseph et beta. Mais prophète Denis, c'est là par le prophète Denis Sabai qui ezaka na toi obimisa liboso na Congo au sabi misika liboso yem to kumba biso. Est-ce que la ba tout le roi ba pasteur vraiment ba comme ba pasteur ba YouTube, ba pasteur ba comme ba pasteur ba TikTok. Bon pasteur té, aza pasteur té poto ba vrai pasteur za le rôle ba pasteur na biso ba oyo aza awa papa na biso Jean Oscar toza pasteur le rôle Mike Kalambai, un vrai pasteur Mike Kalambai, l'homme de Madjab. On comprend? Yo le roi pasteur Denis Lessi. Bon ça m'a bien obéba même si le bain m'a bien pour na Mike Kalambai yo za toujours contre. Yango habité ngana isabino ke ngana contre parce que na contre de Maramon surtout. Donc c'est pas sur c'est bientôt Zobima boyebi que nos président nga Ibrato auto sala moi di banda mboka moi trop moi faut d'ici la fin qui na faut d'ici moi trop pour na ko sala ba clip. Déjà, c'est un pas social. Et nous avons déjà les 12e mois. En septembre, décembre, pardon, décembre les 12. Na 12 heures. Vraiment, nous avons battu. Bossoukoula mato ina bino. L'album est bimé belé. A pas hérité watana be Gogan. Muto abeti ba rumba kitoko, abeti ba gomena gombe, abeti ba la reine, abeti nzemo nanga lingaka roi Manitou. Abeti générique qui n'a bien au abaki dadi ngama o honoré fait na biso les rois de la forêt. Donc à part rito atanabe to moni ba générique qui bimi et qui nango poto Ibrato a annoncé bino boy non na bimi cité boyebi que non abimaki donc nze moni bimaka meilleure chanson la bateau ba yembela docteur do dédié nze moni bimaka meilleure chanson tout resko boyoka banzembo kitoko o vraiment Ibrato aleki na ko beta le 12 il y a décembre vraiment batobos de la biso na 12h juste et ça peut jour anniversaire président na Ibrato boz la vraiment y aller mbuzi ba contremaître surtout na ba contremaître surtout le 12 décembre vraiment boz de la biso c'est pas sorcier vraiment et na ba plateforme surtout ba téléchargement partout au côté vraiment bozo c'est pas sorcier parce que bon et alors ezo bank ça c'est pas sorcier zanine na mona ndeka ndebo obeta na binote na zo mona nenge ba mise belé ba au côté bandako. Taka héritier watanabe à reconnaître Ibrato à travers l'album Lena Ibrato. Héritier watanabe. Papa chéri Binadam. Donc papa chéri Binadam. Donc papa Nabiso. Aleki na annoncé à l'obi sympa sorcier bientôt arrive. Talaka mutuwa JB atiki palais. Aleki na la vidéo pour la sympa sorcier. C'est que moi chance moro boiza makasi pe chance makasi ezali. Donc bato boze la sympa sorcier vraiment beaucoup refungwama beaucoup sepela. Et le baye moko yali à l'obi que non. Il y a des bombes et des tonnerres dans le cadre. Tout ça, non, pas y aller. Le tout le monde a un groupe. Ils ont Kaboula. Wata que je salue Goga. Aouta au pesa ba mission et nous tout ba mituka. Y compris que mes bien affilé que je salue Siga Zali. Essaye ngabi semaine nous on a côté là na parler. Tout ça les missionnaires avec les poteaux. Y pas Kaboula ba mituka. Est-ce que contre moi Ibrato ce qui est là c'est pas ce bibi beaucoup de mituka. Non, en fait, net inga revanant mutu katena vina, ngana revanant lupango. Au moins soza en place au fanda, soza en place au garé mutu basoda pe. Au moins kin. So yeza rapoto ne batwatika mutu ka bomo pe mutu pe batomboli mutu ka no pe bakena ngo. Mutu ka pe mutu ka ope oloba. Dobina ndika nani? Na pesa mituka? Non, mais c'est ig bina filé président ig bina filé pesa ba mission na mituka. Mituka wana nana ba masse belé ba betara kuna. Ba mususu ba mituka na ba komo tombola ngo lokwa ba pusu na mitu e komo kufa na nzela. Talaka ke no. Moi ça la rélo comme côté mais côté c'est fouga pour ça qui ndumba kito pose avoir essence pose avoir mazuta tsaka na mutuka mituka wana biso to reve mituka te oyebi na question ndeko wana na ko mpenge muke elo esala nga pasi ndeko wana okomo makina papa abimisa yo o makana o grand frère na yo o forma yo Ibrato okoma na niveau ko makaka grand frère ya papa no lisusu c'est que na yo na bano na landa ki elobi na émission et pas ya journaliste mo boya libandi boye mande fa pembe azamonzo to boya zape mutu mo ba babilo ba sima ba ja ba sima banina otanga kombuti azo mekepe ko loba ozole kaka na album ozolo ba o sala mo ba challenge mo boya ba concert ba to bazo ma banzembo na yo o esimbi non
On prend et là aussi pour ba yeba eloko simbi oko ba bongo te. Donc mituka ba faire mituka iboato azana ba rêve donc net biso toi ba chanter loko la ba DJ les noirs, toi ba chanter loko la ba mélodie non. DJ les noirs masanga la game Pieto. Voilà. Boso ma mituka boso ma pe embouteillage boso la pe prince. Oyebinga jouna so ma mutuka eza un na oleka na kimwenza na biso boy. Il faut d'abord kanganzela ngana leka. Ils ont golé que c'est la pardon. Oui que wenge RTM ba que bon chic bon genre. Bazaki na mituka. Ya on est ndo la force ya artiste. Natangela yo ba miso bazakuna o ba komi kolala na ba ketch na bango polana. Ba ketch o eza ke no ba monter yo sala bien te ba komi ko zuwa yango ba tiango couleur bana batu ba komi ko kemba taka ba mise ba komo sala ki na mona nga ba sta ba ndumba me ba mise ba komo sala ki ndumba po ba lo $20 otaka essence na kati ya mutuka. Au pesi bana batu charge moko bope en plus musique eza mutuka te musique eza koyemba iboto lo bibozwa tout mais awa bozwa ti gorge yemba Blaise Boula lobi yemba beta bina tekande mais yo bana bato kabeli bango mituka vocal ni batie ebeti ba Gisclair batie ba vocal la bien ba Gisclair batie ba vocal la bayebani wapi biso tona ba chanter lokola ba mélodie. Et se comprendre chanter lokola mélodie na liwa ya papa na biso Joski je crois mélodie azoye manzembo ya papa mikolo. Et se comprendre kwana tozala mona moko boye soliste na biso to be ya Spander solo. Aza mona muke petit mo muke mais soit beti solo tala nane mo beti mituka to lo ba mituka te parce que mutuka ngana mona grand frère nga mo boye après mutuka esala accident et bomi 4 personnes ateki lupangu na kimbangu et so imagine le kwana mais lupangu zo somi lupangu ngana ko préférer net biso non ba mise ba te ba vocalité non ba album bimité mais soko tuni ba mise biso place ba fana taka ke non tozana mutu le roi mélodie afuta na monga fula mais ba via pe bia okesa bina non biso to enviarati ba nane belé bazali kuna bina filazo yango moni ke no botina nga na balolobaka ba vérité ya ndeko tanga kombo wana na bimisaka vérité ke no seri nazaki na Villa Nova na pesaka ye $10 na station ma campagne atia essence na Mégane na ye bomona nga ote okosa on parle kona Beckham sur benga Beckham petit eza par rapport à âge nanga on comprend moi j'ai 34 ans na jo ça 34 ans donc 35 ans bato bandimaka âge nanga te j'ai des enfants au moins nanga liboso za libana mboka ana 8 ans. Moi, j'ai mis Balé Roxa 4 ans, il y a mis ça 2 ans. C'est que na mukolo. Naebi na fansa Beckham na mère na ngauta poto to fandi boy Stone Baby. O azan de quoi maestro Stone Baby. Ayebi Stone Baby ayebinga. Ya Christian de Corne ayebinga Gina Peme fa ayebinga. Baya base belé na kati orchestre o bayebinga ke no. Na okende orchestre na ba 2000 wana. Bayebi force na nga à l'époque. Vikenga musala na salaka na boya opesa sima. Vikenga musana sala kana ba okota kisi oyebi ke non c'était pe ba na Villa Nova na bazana pour bazo ba pesa sima non na tanga na bi oyo otanga ma oki makaba kama sima te po na koma na succès na yebana iboto pesa na conseil moko boye vi seri mo na zanga na ba vitesse moko boye on prend vi na zanga ba vitesse moko boye iboto singa c'est pas dispo ça les missions au succès talaka mami lela ayamba ba star danger o ke non ngai na revana yamba bango maintenant nous asala ka bemission succès ti ya BST ngai lelo oyo na lobaka pona yebana c'est pas dit fona sala nazala PD to nazwa kisi est-ce que bi nga fa na chobo que je salue maître chobo maître nganga spectateur de magie ngana fa na kana auti matali na sala ki na émission na kati awa maître Kasangidi depuis que Pomanias, mon ami de tous les temps, depuis que mon ami, mais depuis que mon ami de tous les temps, depuis que Pomanias, l'homme de stabilité, bientôt moi pour moi besoya, petit dans Moudjaré, la vocale, les alakata, ici, viens, n'a collé là, yo kakani na le lakayo, petit dans Moudjaré, la merci beaucoup parce que na village c'était ma être aux aïkouna, ou les là qui n'a commoné au laka. Et se reprendre, so ok na maison mère, être aux aïkouna conseil na même ligne, hôtel, au qui n'est Michigan les lignes, au qui n'est café room les lignes, au qui n'est une masse na Jenny répondre à les lignes, c'est que succès dans ngani yango wana. Comment on a le président de l'Ibrato yale, on a bien le président de grand frère, à Boakinga, on est en un succès. Ce n'est pas dit d'avoir des voitures qui n'ont aux la stabilité. Stabilité, c'est d'abord, il faut qu'on en ait un place bana batala la télévision. Moi, n'a pas palais, n'a pas le bit, n'a tiki nani, n'a tiki bana bana palais.
bana bota dessin animé neti mwana nga lingaka mingi dessin animé oyo natilaka ye natela ye atala yango trop eza histoire moko boye tango ya o loba eza nango mais français tango ya eloba donc voilà omoni ke no bandeko bakabeli bango mituka bakomi atamboli akomi 0 heure 2 heures aluki place au garé alali na kati ya mutuka na ye ndako eza te pesa ngonga nenet samba la parisienne ndalinga makambo gabe chibanda constitution ya lobaka kasemingo soko ba place il faut passer la babiloko isa elia to moni lelo ba voice te betana ma maison mère to moni lelo ba voice e bimi ke contre maître ozaki no ba suspendre yo nanu na groupe ba suspendre na groupe ba voice e bimi ya maison mère eta ke mwana ya maison mère porte parole ya maison mère tango moni ba voice ezaki ya kati e bimi ti libande sala ki ondeni. Non, toke na onesi makambo suspendre nga eza ndeko na nga odile manzaka vi amonaki nasimbaki dynastie nalobi eza dynastie te eza au continental les marquis lorsque nalobi eza au continental les marquis eza bandeko mosusu na kati ya dynastie ya grand frère na biso bazo protéger ba bankamu na bango bamosusu ba protéger ba dédicace bamosusu ba protéger ba nzembo ya omoni ke vi na nga papi kakole se bondo yaki ko benga nga azoloba yo finga kingandi hein. Donc, on dit les manzaka yo commenté la Facebook et na émission na lobi tu es suspendu par rapport papa non on a sentiment ndeko na dit les manzaka sala ki ça fait plaisir à commenter rapport na ndeko na mobile ba voso e bimaki ya chef na biso papi kakol en fait ça fait d'abord du mal comment on a que non mutu le roi de la forêt balo ba ke vient na biso aigle azana sima makambu o que non concerne na biso beta maté c'est que o diminuer les rois de la forêt. Est-ce que vous avez c'est ça qui on dit tango qui n'a pas diminué la forêt. Nous avons habité. Na niveau les rois de la forêt, Venabiso aigle on a tenté. Venabiso aigle sera dans la bandale, les rois de la forêt aussi la musique, Venabiso aigle zoyaka. Venabiso aigle beta makambo bien. Alors bah que Venabiso les rois de la forêt za pile vene à bandale. On comprend. Donc beaucoup paraka fali poupa na weraté. Fali poupa za leki musika na musique, na âge, na makambo, na bafer, na makambo ebele obino boyebi. Et pas les rois de la forêt. Sauf que fallait pour pas zapper français que non, mais c'est les français que non. Oh maire de la ville, le concert les rois de la forêt bête non, on les a rediminé leader nanga. Les a rediminé papa na exaucé na gradi, les a rediminé mobile Sylvie Mapata, les a rediminé biso bana wenge. Les nana on a bimisa qui faut souana. Non, bah tout cas un groupe kaka ba yoki que chef na biso pesi ba message moko boye, oh ils ont un sens moroté, oh ils ont concerné kutu image les rois de la forêt. Est-ce que na niveau les rois de la forêt mais c'est ni à Congo, les rois de la forêt à Kobangaï. Bah, mais c'est belé bayaka sima. Les rois de la forêt, les lois azana bani belé azana ba koko et belé ok non. À s'attendre ba koko moussouté. Ce qui toque dans la logique. Les rois de la forêt a fier, aza parmi ba aza leader au atanga ba combo ya banene tout. Azana fier donc fier, ana fierté moko que non. A omona Fabrigaz abimisi bane belé au aza ba koko naï. Il faut dire ça. Il faut qu'on y mange. Fabrigaz abimisi ba koko et abimisi bane belé makasi. Ba Thierry Migler. Comprendre? Ba Jiska Zanotti, ba bébé Bouchou. Au moins, you know, ouais rasone a fier. Ce que ba leader est belé, ba okakate kotanga ba komba ba mission. Mon gars joue na biso Rambo. A ko reconnaître kotanga ba musicien belé ya yé lokola ba Gibson, lokola ba Soleil, lokola ba fela biso ba Lola Mwana, lokola ba mise bele donc ba fela biso Jordan Kousa era ozota otanga ba komola bango o mani leader era otanga bana na e eza ko fula les rois de la forêt déjà a fula net vient na biso cheta a essayer que non voilà comment tu as grandi mais cheta ba pe non wingi wana yep azaki parmi ba cofondateur aboya oyo loi père na to ko tango te parce que bana wingi ngana comprendre te bana wingi comme si bana mobe bazaka modia bana biso wenge comme si ba mon modi na kopona te ba reconnaître pour reconnaître les rois de la forêt face à la binonine pour reconnaître tata na bino Didier Lacoste Mouken Tonga papa le kinanga merci beaucoup parce que au comprendre que yolo ezama belé na yo au sali clip na kati ya yolo au bois qui vient les rois de la forêt le big non vient les rois de la forêt yoka ndekono nani la coste alobina munoko mboka on les a code munoko mboka
On peut comprendre quoi. Donc merci vraiment Didier Lacoste et merci vraiment na mieux de so Mr Pliambile aussi à Free Site na miso za kini awa balobi lolo eza lundi okita vos wana sala ki passe ko ka vena biso o azo to benge chef d'état major ale ga obimisa ba vos wana ke no mutu wana chef d'état major pesa kombo te vena biso kakolti vena biso yama vos wana to mona ki ser na biso na buduka mtasala ki analyse nango to ko linga eloko wana te pe en plus yo o prouver que non ils appellent que non mungongo ya kakol ni mais oui non ils avaient biso mtasala ki vos wana bino lelo bo contre la mutu wana bozo bosa ke no mutu wana mtasala ki ba makambo soki lelo to ke ba poto te to beti ba concert te eza mutu wana mtasala ki ba kale wana oh na âge le roi de la forêt ba le garçon le kale na âge vient na biso le roi de la forêt papa formidable mutu sa makambo ebele pona nini ozo protéger o eza dynastie te mais o eza continuité les marquis ozo protéger loko mo ni continuité les marquis et bon les marquis c'est le hasard mais arata okota les marquis na Londres o mata ba kotisi papa c'est que ça nango dynastie non ngana esi bino normal la bémission na ngai yango moni bokomi ko attaquer nga bokomi belisa ngai na robela mais na esa bino ke bo simba nzoto mais molimo eza nzambe maman nanga Christina Love Christina Sam sœur nanga Christina Sam vraiment na États-Unis na peso mbote Christina Sam na Canada na peso mbote balobi Christina Sam TV bo s'abonner parce que boulezo bana kuna pe kalate maman nanga Christina Love na peso pe mbote ba bibino pe ta maison mais ni bo contre dynastie te bana ba osala makambo eza bana maison mère on comprend biso tozo mona keno eza pona ngana loba keno eza nango ça c'était parce que bozo luka bo diminuer grand frère na bino bo diminuer papa na bino le roi de la forêt obi keno bana ba osala makambo mouvement bolinga le roi de la forêt te yango mona héritier otana be gogan na ndimi yo héritier otana be gogan vraiment moto na tembe vena ngai tikala ka ndongo za wana obeti ba rumba makasi obeti na bango te yo c'est plaisir que nende ngabi yo akete poni Didier Lacoste écoute muke tonga papa na essayer papa ko me okete so ke tolongo papa na mwana chou là vraiment mes condoléances na famille artistique o chou papa na chou chéri papi wata o tu peur de vraiment l'air ba musicien na pe vraiment yepe kuta okenete mwana para biso evoloko chou là izagola lelo kin eza na information mo eza arrestation ya Koffi Olomide na arrivé ya Koffi Olomide tango yokaki Koffi Olomide légende ya Congo nde bakangaki na ndenga yaki kozonga et ça là qui on ndenge nini est-ce que oki ko pesa pe moi message non pas Koffi Olomide azonga na décembre bien azonga te non en fait tant qu'analyste et tant que chroniqueur en mboka na biso vena biso rambo bon bato tout oyo boyebi ke non na 2021 kokota 2022 mon pépé poto eza un peu moins passé pour na concert donc na yebi nanga ke non ba concert robeta manango te taka mutu le roi de la forêt raté Zénith et bon ba concert ni robeta donc na poto na concert beta maté arrestation vient na biso le rambo et ça là qui passe komona ke no bon wana eza ba via za ba dossier na ye eza ba dossier privé to nango kota makamwa te parce que via za ba rando na ye o ezo contenir ye na vie na ye na famille na ye donc vie moko yebi problème azaka nango na ba français vie moko yebi makambo salaka mais to mona ki arrestation salema ki ve kitaki na Kinshasa lobby to neto lobby dimanche abetaki na concert alakaki na robeta concert na ye na GD donc vie so ozonga sumi kil na décembre po bakanga ye po basale ba n'importe quoi ngai ne naza boye nalobelaka le roi de la forêt ngai ne naza boye nalobelaka Ibrato ngai ne naza boye nalobelaka Mokie Tonga Didier Lacoste nalobelaka tout en tant qu'analyste et tant que chroniqueur okolo babe mama malamu pas musicien aza légende ya mboka oyo asala ba umba ne bien abimisa pe ba musicien afulaka pe ba yaya ibele via vivre roleka poto a revenir sous poto te ana bana poto mo sa za poto a vivre na kini koleka kuna poto via tamo na bakara danger via vivre kitoko aliaka kitoko via vivre bien et là on y a donc a changer Europe a comme pe na ba pays les États-Unis ba Canada hein les rois de la forêt a changé pays na mito les rois de la forêt mais ba ministère na États-Unis ba ko beta tout kuna tu vois les angolo ote que non il faut kanga makaka au Paris non les rois de la forêt a ko beta ce qu'on a stade oyo ba katia ba bunda na États-Unis oyo leki Zénith tarasko place hein ba marque tadi ba bundaka ba Randy Orton ba Batista ba bunda ce que les rois de la forêt a bunda ce qu'on la musique c'est qui makambo donc vient biso les rambo à comprendre makambo petit frère na les rois de la forêt à comprendre au hasard collègue na aller kana ko changer méthode ba États-Unis ezali ba Canada ezali ba pe musu ezali belé ba Argentine ezali ba Uruguay ezali ba Pakistanais ezali
ba romari ezali do ba peze belé Isa gola to ko ma penalty to mo chité dana suka. Eloko na ngalo ba mingi mingi ampenga ntunga ntung. Ya yo ya nga. Nga na préféré na nga Sheraton TV. Chaîne où émission na perception makamala na préféré na nga docteur Chirac Makanda. Depuis Soudaf yes anga ki Hervé sala no à l'aise makambo ko simba makambo ya makambo bilé ko ya. Merci papa place Ozali. Musale zalaka toujours malam pozo sala ngo po biso to zwa. Na pesi na lo bagasu sou merci na noble. Ça y est. Ne balbara 100 000 l'Égypte sera un désert. Parce que ça y est ngana oza nani. Po yene mtape sanga makambo. Merci noble. Isagola. Moi analyse mo babi mboka wa ba chroniqueur na ba chroniqueuse. To mo teka mamabe. Ba PD ba koti makambo ngo, ba lele ba koti makambo ngo. Etant que analyste. Biso to ba mo to biso ka ndenge moko. Etant que bino banda makambo liboso lo ba père na biso. Ezo sala bino ndenge ni ndenge na makambo ngo de bomoni la. Ouais, avant la banane nous donc on a souhaité vraiment joyeux anniversaire vraiment na Roméo. Roméo vraiment depuis Paris vraiment joyeux anniversaire na yo na kati ya groupe les amis de la Verdose. Yemo qu'on a nasi la Verdose na peso mbote. Papa na biso Keva, papa Keva na peso mbote. Francine na peso mbote donc groupe la Verdose bobima na peso mbote. Donc joyeux anniversaire, heureux anniversaire, plein de bonnes choses mon ami Roméo depuis Paris vraiment merci beaucoup. Pour la question posée ça fait mal donc groupe Zangambongo Zana batu ya Magiwane maman na Obed na peso mbote donc venanga Francis Lukubi venanga Logilo venanga Francis Lukubika venanga Kams Camille Makengo de génération à génération donc et fondation Francisco Lukubika mobimba na kati ya Londres wana vraiment merci beaucoup vraiment na bino et en fait moni mondo oyo to sala oyo seka otika mande febele ba ko mo qualifier PD. Soko tobo elitoy PD. Soko kangi suki PD. Et ça va pas le rwana. Oh, bana basi. Mais ils appellent n'importe quand ils appellent na batu oyo, ba ola s'appelle qui PD na bango, bango benga peno ke onga général ba PD. Onga na ba PD. Yango abi. Lokola bango ba général ba PD. Pour me yana ngote. Baza ba général ba PD. Baza ko conseil na pesa bango ezaka ke non. Ba korjaka nzambe te. Kozala lesbienne eza nango bien kozala PD eza nango bien eza par rapport ba conjoncture ya monde nezo tambola mutu susu era comme lesbienne eza tam susu batika opesa réseau te nga nazo ba décision makasi non bon ba sport pe au moins sport faire aussi la sport moi ça obeta balle moi ça judo moi ça la boxe moi ça la catch et d'informer moi si azolonga moi ça comme lesbienne PD au moins na mutu azolonga bon en fait bon nga mona ki lesbienne ku mona honnête moi bien te mais na to za ngo pete mais na mona honnête moi bien mais PD siko za ke no mona ma ke no honnête nga boy noko boy plat moko ya danger ya gaillard ya mulai sikoyo nazui mo mbali mo boy na ko kotsa ngo na kati ya sima na ye neti nga na lobama so yves maki na komi noko na bango c'est que oba sumba isuti na so vérité na ndeni naza munene na kati pe naza mulai mais oui on est sur vérité. Naza munene pe naza mulai na kati ne naza boy. Donc ce qui gagne dans la bama ce jour on a aussi la makamona ba mi bali c'est mon bali on a au balofanda bien te au balosumbaté donc na baby si à venir na yo. On comprend. Donc banoko bo sala ngo pardon vraiment ya bien te. Et beaucoup le kaba TV beaucoup lo bakeno ngana général ba PD général ba non. Ils ont normalité ils ont soni. Policier banane. Voilà. Lelo oyo Basodana bando tambo wana Kabila o bando tambo na puna na président kala na biso Bamoura voilà biloko wana bani Bamoura ba nyoyo ba PM ba bebisa cop Isagola obi ke non qui peut des anango vraiment monde moko boye donc c'est satanique tu vois au moni sata oyo nzamba boka bango ba anjo nzamba boka bango ba sa makambo ba to ba comprendre banoko ono bokoti makambo na te besoin vie boko tango botika ngo ba ser nanga ba mère nanga net Guylaine Mizoti si vraiment la fondation na ye mobimba motema pona biso devos mozoba ngai so na kangi suki boko ntsanga na monde wana te net boye na ota fungola lox na kangi suki nanga maboko par rapport à image so na lata chapeau pour boza papo na za okonda na za odimine papo na obela et bo raison nanga mabete nga vraiment na bandi makambo oyo lelo te
donc na mona ba pede belé ba masse belé ba na sima na musala honnête yo ne wa bogar boy okangi suki boy ba ko proposer pe moi l'arme boy moi car moi boy moi ndako moko boy au père de paiement na ko so pe zala maele parce que ba ko moto peka donc voilà tala kasko 18 de ko na poto net nga pe na bande ko na poto ba ser na Nadine mulasi ba tante ya bana bazawana nazana bana basi ya kitoko na poto ope basala makambo kitoko nokola ba nisha donc nisha mayamba Isagola TV za ngonga to comme okoma dana suka wana bona pesi mbote na Claudia Nzanzi pourquoi pas Gisèle Mafuta ya sala ngo bien ndenge linga arabo Isagola to komi pa na suka émission na biso moi quelques dédicaces au pesi mo lo basuka pona chaîne na biso ya Sika Sheraton neni makambo kuma milana ki apana kesa merci beaucoup vraiment na Sheraton pona kopesa nga espace vraiment merci vraiment à toi Mwambote mingi na docteur Chirac Makanda. Docteur Chirac Makanda, vraiment docteur. Depuis Soudaf. Ok, depuis Soudaf. Ah, il y a Soudaf côté à Nikonanga Mik Lebo, le grand réalisateur. Docteur donc Chirac Makanda, Chirac Makanda, on appelle son mot vraiment. Bisika Ozali vraiment na chaîne Abisso Sheraton. Sheraton TV vraiment, Batobabo s'abonner toujours massivement. Et merci à toi Casimiro, le mignon garçon de la presse congolaise. Merci à Masalanga Gucci, na Mono Komelinga. Et merci vraiment à Francine Makitou, na peso mbote. Ornella Kadima, vraiment na peso mbote. Kebano, mon ami de tout l'état, Kebano na peso mbote. Na peso mbote na Bibiche, BBC, Bibiche Mbelengwa. Donc Bernice Amarula na peso mbote. Na peso mbote na Pamela na kata bandal wana peso mbote. Merveille Mboyo na bandal wana peso mbote. Nenete Sana na Brazzaville, fan na peso mbote. Noëlla Bitala na peso mbote. C4 Lidobi mon petit na peso mbote. Na peso mbote na Cynthia Mbombo le Kilimanjaro de la presse congolaise mon Popia Gaillard na peso mbote na pesi Barine Landu na moni bosali ba chaîne na bino na rotina bato ba s'abonner pour déjà na partager ba lien émission na yebi na peso la star moko boye na kombo vraiment ya la star Chloé donc Casimiro de la presse congolaise yeyo il faut ayabo ça l'émission vraiment la star Chloé na kati ya lemba wana vraiment na peso mbote na pesi mbote na Sofia na Popo China Rambo yaza chef na badaseuse ya Kofelo Mide pesi la mbote pa Jonathan Makese na pesi bino mbote mama na ni Pascal Drame na pesi mbote vraiment na Apollo Noir président Apollo Noir pemeni ya président fils Ferrari vraiment na pesi bino mbote bana no surtout ya club de stade de Orason na pesi bino mbote ba otu balinganga na ba ope balinganga te numéro de téléphone pour anniversaire moi parce que anniversaire moi vraiment isa le 10 ya bébé Peter isa le 10 novembre la semaine prochaine numéro de téléphone isa plus 243 84 41 57 134 plus 243 84 41 57 134 compte Facebook nanga po zwanga obetika contre maître mbala moko zwanga do famille nanga mikopaka mobima na pesi bino mbote bozelanga na ba chaîne vraiment o bokozwa musala vraiment balobi ke non tozo changer ka makambu journaliste akipaka musala te totangela ka musala o pour musala donc bozwanga vraiment na Sifa Invest TV bokomona émission na kopesa ndenge nini stratégie pour muto okoma na mbongo po o s'invertir na mboka na biso bozwanga peso sur na chaîne na bino Krishna Samu TV, ya sœur nanga Krishna Samu depuis États-Unis et depuis Canada, motema Aimé Kabessa. Merci beaucoup vraiment. Tokutana à la prochaine et merci vraiment la caméraman na biso mtunanga kala. Noble vraiment merci beaucoup vraiment Noble. Yoza donc na koisa yo vraiment Noble. Tambola kana bato bien parce que le kumu no mata. Sozo tambola bato mabe vraiment et ba que le kumu no kita. Casimiro de la presse congolaise azam toi bien. Noble merci beaucoup parce que olananga ti na ville au mekampe opesa ngamo tamu kia otamu makolona yo vraiment nzamba pambolo musala kitoko parmi ba réalisateurs en mboka na biso oyo bakokoma na mbongo ceux qui batangi ba patron vraiment ba réalisateur yo pose la parmi bango merci beaucoup ah bon qui revient à ça on opesa vraiment mbote na Ribe Samba ba Ribe la réserve de la presse Chikito Ekeko thème justement de la presse congolaise wana les staff nanga vraiment on a zana bino vraiment noja Batutu vraiment bolinganga vraiment merci beaucoup vraiment. Ah oui, ah bon, des la rara suka magambonde bandaka Casemiro de la presse qui revient à qui ça les mignons garçons de la presse. Mutu pengan tsungantung. Ya yo yanga na préférant nanga Sheraton TV na Noble nanga yesanga qui revient sala buina otosa.
pozaka muna nga ya kati so bolingi bozwa Kervin na kesa bobenga ye na batelefone plus 243 85 23 92 531 plus 243 85 23 92 531 so bobengi ngai bokomona na Facebook na koma kasier na kesa bokomela ngai esala moi bien commentaire pe ya émission oyo bofinga ekosala biso pe bien bokumisa biso bopesa biso pe makambo malamu ekosala pe biso bien nega na lobaka bongo tokomi na suka na pesi mbote ye na pesa na muta suka ya Didier Duma depuis mikili veyaga makambo ezali tokomi na mo ba quelque banini ba basket banini ba kisama lisusu nde ba petit na ba balingaka bo s'abonner massivement sur notre chaîne Sheraton TV ya mon docteur depuis Soudaf Chirac Makanda oyo papa isinga Kervin na kesa sala pesa makambu oyo Sheraton TV ezali nde mwana yo pesa yango makambo ekende merci bo s'abonner massivement tout le monde au prochain numéro big back Sheraton TV, la chaîne d'excellence.